ABC One Television. ABC One Television. ABC One Television. Le leader en actualité. Bonjour fidèles téléspectateurs, fidèles internautes, partout au message Kolanda biso na ABC One, la chaîne numéro 1. Oyo et la cabine toujours actualité qui m'est régnée partout na mabota na bino bandeko balandi ndenge bomoni bobengana tindela pe muninga émission analysons ensemble et bandi bandeko balandi mkwalo tokolobe dossier Congo central tokolobe dossier Gilbert Kankonde tokolobe lisusu affaire dossier Jean-Pierre Mbemba bandeko balandi moi mikolo tokutana kité meto zongi lisusu pona tina ko sela mino musala kitoko to biso so que c'est après mikolo ebele oyo dossier ya maman Mimi na gouverneur na vice na adjoint na ye et les cas qui est là qui moi tourbillon na Congo central mais à la fin bautaki ko réhabilité ndeko atu batubwana na poste na ye et pas ya premier vice ministre de l'intérieur na combat Gilbert Kankonde de Boibunyo que et pesaki esengo na ba mususu pe et pesaki mawa na batu mususu na yango ba député à Congo central basina qui pétition moko pona tina kosenga na gouverneur na bango ya ko s'expliquer par rapport ya makambo o elekaki o bakangela ki 24 députés basina qui pétition wana mais deux cas kande batikala ki na ngambu ya monsieur Atu Batubwana na yango pesa ki moi tourbillon kuna na assemblée provinciale pesa moi mbwaboyi inda ki na ndenga ko sakana te na yango policier to garde ya monsieur le gouverneur Atu attira qui plénière et se dispersa qui allais-je dire et kenda ki kosi là quelque part na kinkanda ba oyo bayebi oyo ni kolakisa eloko moko déjà signal moko ya mabe bandeko balandi eloko même biso tout ça la moi analyse wana pourquoi ndeko Gilbert Kankonde a décidé à la fin ya ko réhabiliter ndeko Atu point d'interrogation pourtant yende kaka aboya ki ba réhabiliter ye apesa ki ba raison na ye bolanda ka ba information boyebi mais et comme il a souka andimaki bel et bien ko réhabiliter ye azongisi na poste na ye. Est-ce que ça qui corrompu point d'interrogation ce que ça qui corrompu le lobami te ponani ce qui est lobami ba bombi ponani na bi makam nazolo beza tautologie te mais o nazolo ba nazana kati ya koyeba na yango bandeko balandi kaka esuki wana te mardi oyo kaka na assemblée nationale à la Kinshasa ndeko Gilbert Kankonde obiso to ebito azali premier vice ministre chargé intérieur oyo balinga ki ba beta ina ndinga kusakana te na ba député lokola ye mibale pona nini pona dossier karawana ya Congo central ndinga réhabilita ki Atu Batubwana en tout cas bandeko wana eza monsieur Poba na monsieur Mantezolo na yango esuka ki wana te ezaka raté bata Congo central de bazaki mécontent ba député wana mais il y a des certains députés nationaux awa bazaki pe mécontent oyo baza ba ressortissant ya côté kuna Congo central il s'agit de monsieur Adrien Poba na Papi Matezola oyo balingi ba beta monsieur Gilbert Kankonde en plein plénière donc ma kofelinga etamwanenga ko sakanate ba photo batumi balwana nde bomone bimi na écran na bino et pesa ki trouble plénière et pesi mbutu eloko comme si biso bande kona mi balé bazala ki mécontent par rapport à makambo salama na contre na bango mais ba suspenda ki bango or fallait monsieur Gilbert Kankonde a s'expliquer le pourquoi à réalité qui Atu Batubwana to yebité or a télémela qui mais tomi kutika raboé ba suspendre bande kwana mi balé po balinga ki ba manifester mécontentement na bango par rapport à ce qui s'était passé na contre na bango bande ko balandi loko aboye ezotalisa biso que bazo salela les ventres d'abord et non le peuple d'abord to éviter régime oyo tokokeni na ngo boye ti wapi bandeko balandi makambo ya boye e benga to landa yango de prépa mate mbogeza ya ko yinda mbogeza ya ko beba kuna na opposition oyo bandeko oto biso bana mboka to se positionner ki moto pe epeli to ko lobelango tout au long il y a émission na biso bandeko wana mibale Adrien Poba na mais c'est pas
papi batuzola ba suspendre bango pour natina balinga ki ba manifester mécontentement ngomo par rapport ya makambo elekana ki kuna na Congo central. Est-ce que ba kozong sa bango? Point d'interrogation. Est-ce que bandeko balandi ezali attitude ya malamu ko adopter ko suspendre bango ou bien fallait ba interpeller bango ba tchakimi et puis na mbala sima bazongisa bango point d'interrogation. Toujours ba te qu'est-ce qui se passe? Bandeko balandi na yango bandeko balandi ezopesa moi pasi ya malobezo ki manga po na komona makambo ya boye ezopesa penza kitoko te na koyoka makambo boye ba intellectuel bato ya malonga kosala yango na kati ya esika oyo peuple mombetia miso balobela bango. Bandeko balandi epesi biso tozonga lisusu kuna na Ituri boyebi bino soki plénière wisala maka na Ituri na mikolo eleki epanzana rape kenda kosisa quelque part. Mais na makambo nyonso ezoleka wana, pourquoi pas président oyo azali actuel azozwa ba mesures de précaution bien azotinda ba alerte pour makambo wana esila ou bien ezali président de l'Assemblée nationale en République démocratique nda incompétent? Point d'interrogation. Makambo zoleka na ba plénière na ba Assemblée nationale, ce qui montre que désordre ezana mboka oyo, désordre pe ya mukete ya makasi na ndenge kosakana te. Bandeko balandi ndira utika yebisa bito tozozela toyeba tokopuiser vraiment na source koyeba le pourquoi tout a été réhabilité. En tout cas, je vous assure tokoyela bino ba sangwana na molai penza kolakisa bino olenge kani eloko wana esalami soki eza na fraude to corruption moko na se tokoluka pena tokobimisela bino yango penza. Bandeko balandi affaire de n'ebisa ki na sommaire likambo ya monsieur Jean-Pierre Mbemba Gombo oyo azali susu kozonga na prison pona tina ya likambo etali subordination des témoins oyo abengami kuna CPI balibazong akozonga lisusu inane information na sur kilaki. Mais eloko esali biso tozwa sujet oyo pona kutina ko panza yango na analyse ensemble exact comment na ndeko na biso Adolphe Muzito azwa ki ebonga ya coordonnateur ya Lamuka oyo utikoleka na mikolo eleki ba oyo baleka tomoni basali eloko moko te ya malonga, ni ba sensibilisation ni ba meeting ni eloko mo eleki kaka boye ba ko décréter marche soulèvement bango ba fini boye. Or toyebiso so ke tendance na mongo ezala ki ke bazosala opposition républicaine, ce qui veut dire bazaki déjà na ngambo wana kuna mususu. Mais mbala oyo Adolphe Muzito azui et bon coordonnateur ya Lamuka, qu'est-ce qui devient Martin Fayulu tokolobelango na sima ndeko Jean-Pierre Mbemba casier judiciaire na ye esi ebebi etondi par rapport ya makambo oyo akangama ba génocide voilà makambo ebele na yango analyse na biso mokolo même surtout kende ko conclure boye tellement carrière politique na yezo kena kokufa alingi te atikala maboko pamba na yango azuluka ko remplir ba poche na ye na ba mbongo oya kozwa na pouvoir actuel mpona nini tolobi bongo tomona ki madame Janine Mabunda na secrétaire général à MLC F Basayi baba kenda ki kosolola pona tina point d'interrogation ya makambo basolola ki po ba pesa bango ebonga ou bien ba misela ka bango mbongo ou bien ni basolola ki donc pour résoudre les malamu. La preuve en est que bati rapporteur adjoint na kombo ya Jacques Lungunya oyo Lungwana excusez-moi la prononciation oyo auti na vote moko ya bato belé donc Lingomba et voter Lingomba et tcheba voix na bango pour voter rapporteur adjoint à côté de l'opposition mingi to mona ki bandeko ya FCC nde ba vota ki ndenge moko ndenge ba vota ki ndeko Jean-Marc Kabundi kaka bato FCC, ce qui veut dire déjà il y a quelque chose ezo sanosi wana tandis que toyebi ke poste wana ebunda maki banda kala koluka nanya kozebonga wana ekoleka ndenge ni bazoki tamme tangu bapesi yango na batu nyonso porte ouverte ba voter FCC nde elekaki ebele na tina ko voter bandeko wana na yango je disais secrétaire général ya MLC
na madame Janine Mabunda bazaki na ba pour parler pour na kosola ni n'est-ce pas côté ka opposition n'est-ce pas ko sala makamoko boye ko nuire na bande ko mosusu opposition ekufi et baby na tuna kimi on bande qui devient de ko Martin Fayulu atikali na président ya LCD pour nani na lobby yango tandis que ba décision zozwama na bande ko wana mosusu awa kotoyo ye azana liloba koloba te oh biso to vota ki na sima to mona ki batu ya MLC bazala ki to mona ki batu ya ndeko Moïse bazala ki to mona ki batu ebele bazala ki bapesa ki bango confiance po bango nyonso basala ki lisanga moko mais siko ndenge ba panzani wana o ya ke gauche o ya ke droite motema na biso pe like na biso ezala ki na Martin Fayulu atikali président LCD na ngambu kuna selo ba rumeur ba radio toto ba lobi que après avoir kouta na mboka lopoto ba lobi que ba mindele ba pesi mukongo pamba tezo bunda kaka na maloba eno na banduki bande ko balandi sort ya opposition ezani opposition epanzani n'est-ce pas ezo senga mutu moka ganga na désert de biso to sala boye tozo komisela bino poto na lobaka ngo tango no sola mukeze état d'esprit soki bango ba bebisi biso to kotikala na simate biso to kokendeka liboso pona ko libérer mboka na biso bango ba bebisa na bango mais biso na bino to za lokola mutu moko to pesa ma instruction pona tina ko bundela mboka bande ko balandi Martin Fayulu azoyoka na te mikolo oyo to ebite suite ezani nango asala ki moi réunion moko to colloque moko kuna na mikili ya poto oyo ndeko na biso combattant amunene na sepela kite apesa ki avi na ye par rapport ezoleka nango pe a représenter kaka ndenge moko na biso batoza koto na bino batoza koto zoyeba te position na bango zani na isaka bino monsieur Lekike il paraît de commenter Fayulu alia ka mbongo ya gouvernement il fallait aibisa biso ouvertement alia kango toté na yango ndeko wana zwaki audace pe courage ya kotuna ye en plein conférence bozana no élément oyo et puis tozonga pour na ko continuer suite ya analyse na biso c'est parti. Conseil ba blague wana dans na sayo na osa acheter bondo kufa donc là ino mona na po ya boma mutu pona Kongo wana donc soki na oka oyo bono ozolo ba oyo eza solo tala bo kando za na wana bare OK na wana so jeter bon voilà so Pacheli je comprends ta colère et je l'accepte. Ce que tu fais là, je suis totalement d'accord. Mais Yogangaï, Naïebisa, yon a besoin de réponse. Que ne vous vérifiez pas. Pour tout le monde, Makamba MLC, Makamba Yabemba, Nakoyebisa Yango. Donc, Tozaliawa, polele. Moi, je vous ai dit que ma signature message est au Bomangaï. Les temps où côté Tiakoufa qui c'est moi qui devais mourir. De Nakoufa, le Kolayo. C'est fait ce que je fais. Mon frère, je n'ai jamais volé. Yogangaï, petit. Yogangaï. Nos ancêtres ont laissé cette parole. Les enfants des enfants des enfants des enfants de nos enfants, un jour viendra, va libérer son terre. Bilo bosa ko trahir biso. Bilo bosa mutabani, ngasa mutabani na musakata. Moi je m'en fous. Ngara mungu onena lanza na samu luba, na samu yasi, na samu Congo, na samu tetela. Nazali mwana ya Congo. Messieurs, vous allez payer cher. À un moment où vous faites vraiment tala. Donc, dès que vous avez tala yo, donc la seconde a déjà donné la yo. Dès que vous avez tala, on a signalé yo. Messieurs, peuple rangai, c'est pas beaucoup yamba voilà, bandeko balandi bouti ko tala bino moko vidéo oyo. Wanizaka na poto na mikili ya poto eza awati. Bon, ce qui est là qui awa. Au moins que bon nourrir un espoir inutile. Où va la mouka? Espoir à la mouka est wapi. Opposition est qui wapi. N'est-ce pas que Bozoli a mon pouvoir beaucoup s'abisso avec les bisous. Tu sais qui bino moté ma pour natina to libérer le peuple. Où ils ont mis na maboko ba Rwanda. Jusque là, tous mon est l'autre côté. N'est-ce pas? Besoin avec les populations. Mon amboka télé ma ba oko s'abisso. Na yango toujours senga. Nandeko Martin Fayulu foya. Kopé sa biso droit de réponse. Mon ndeko wana abeza prier ko mamutu. Po natina ya mboka na yi. Mboka oyo to komi na festivité $17,000 bande ko na ngai Congo béton
na changer yango pona nini nzela basela ki biso beto ya mwana etoboki dollar na 17000 nzala na libumu Congo central indi fufu moye ezate ekolo na 1400 ole ya zala beton Congo beton na nzala beton na kozanga nzela beton na kanda beton na makambo ebelebele bandeko balandi partout bozali na ebisaka bino abonnez-vous massivement na ABC One pour ça la biso vrai bien ndeko Martin Fayulu tozo baté dynamique de vérité des urnes epai Lamuka epai ACD epai finalement ozo kana tozo loba nini bima na TV yebisa bana mboka poliki na bango ezalaki epai na yo bandeko balandi ngana bela kango tutema lokola mutu moko tutela bango lisuté parce que tozala desi mingi peut tozo continuer kozala desi na yango ba diaspora déjà comme kotomboka contre bango abe vrai congolais mais vrai congolais ça ini Rwanda continue ka ko dominer na mwasi na ye bandeko balandi ça fait très mal comment on va totela ki motema comment on a ki batu oyo totiaki pena misu zolo makolo lelo ba misu na ba ventir ba ki ko négocier ba poste na secrétaire général na bango basi na basi baleli kopa bateka opposition point d'interrogation nani akomisa mboka ona captivité au moins te bazo salir mémoire fumu kimbango mama kimpa vita sans compter ba messager musubaya ba papa dialungana bandeko balandi to telema pamba te ba messager si ba pesa ki biso message mboka oyo ekobima na mboka bapa ya baumbu esengeli to fungola miso efe funga mabiso totale l'opposition malamu to fungola bango na ebike batu mingi bakoloba ah mama to changer komi na ngampuna non to mona clarté clair ezalité kuna corruption où va l'opposition point d'interrogation na yango bandeko balandi nazo benga mbo fungola misu dongolo misu mwene bino monde boloba ngo papa simokimbangu asimba soni te totela biso nyonso lokola mutu moko to bimisa mboka na biso ndeko Jean-Pierre Mbemba je répète a komi na casier judiciaire na ese baby azo luka remplir ba poche na ye pour lobby le barossa sur le côté en watiki secrétaire général na ye bakinde ko négocier poste pa ya Janine Mabunda bandeko balandi biso sikoyo bato to tchaki mutu zolo makolo to kosuka wapi abonnez-vous massivement ya kolobeza mingi kanda na ndenga kosaka na te bandeko balandi moi mikolo to mona na kite to zongi susu na champ na sina ko même information abonnez-vous massivement yo ki yebisa pe muninga to te malokola mutu moko sotango gwe ko beta près puissance to telemina nzela pona ko mutsa mungu en tout cas grand merci à mon cordon Jimmy Boyembe grand merci na bino sobolingaka ko tala émission obo komela biso na numéro za affiché wana en tout cas mes chers amabe na Kinshasa eza ko inda to c'est la faveur pour makamno so elekana bandeko balandi nde na awa to bloquer émission na bino mais esengeli ko retenir avant élection na après élection eza nango kaka eloko moko vrai congolais telema soko telemité dorte ma place no azate nde balwara bandeko musuti donte dor donc balingi ba dormir biso to telema pour to bimisa mboka na biso na boumbu ya bapaya. Quant à moi je vous dis au revoir, on se retrouve au prochain numéro, bye. ABC One Television. ABC One Television. Le leader en actualité. Actualité politique de la RDC, d'Afrique et le reste du monde. ABC One Television. Le leader en actualité. Actualité locale et internationale. ABC One Television. ABC One Television. Actualité sportive, le football, boxe et autres. Actualité religieuse en RDC, en Afrique et le monde. Actualité culturelle de tous les pays africains. ABC One Television. Les leaders en actualité, c'est ABC One Television.